siko ndenge dynastie album ya ex patron na yo ndenge ezobeta makasi na poto boye eza neti album moko numéro 1 lelo na banzembo oyo ezorenye esalako plaisir ndeni. Numéro 1 eza Fally Ipupa, numéro 2 eza Hérité, numéro 3 eza Ferregola, numéro 4 ekomi Bercy ndenge azobeta déjà na ba festival ya minene boye ki artiste moko pe grand abeta ki lobi na pe sous grand ozane lo mo ya mabe faire la sala yo particulièrement au kolobana hotel na TV. Donc non na limite fungola moi parenthèse Bercy moi est-ce que que Bakali azo utiliser conflit ya Fally na Kofi Olomide ndenge olobelaka Fally Ipupa yango Bakali aliya positionner Bakali kosala ba jeu te oyebi ke Bercy moi na alobelaka Fally kanda na yo ndenge okomisa Kofi olingi maske neti na makambo ya Héritier nakobeta Bakali nga nabeta pe mwasi nabetaka mabe na poto awa na mama papa so mama zoyoka te faut projet na poto mais partout dans le monde maman faut ayoka so mama zoyoka te faut beta ye non waneza makambo eleka na application wana oyo biloko bozala wango na poto awa mwasi awa babetaka mwasi te awa ezali mwasi soki azoyoka te na kokoshe ye ozomona te bakomi koutilize bino nyonso fere osala Adidas Arena batindi papa na ex papa couleur café fere abeti awa yo mpe badelege oyo lisusu donc baplace fere azobeta bozoya mpona kodimine yango mpe ebimaka baplace moko tera te nani soki naza pas paroles nga Bercy na pas paroles du coup naloba suma Fally te ah ouais naloba Fally te pourquoi bien sûr Bendoson a fait combien de temps qu'il tient ça, wesh? Mais ça va pas ou quoi? Non, quand on a un Fally Kimia dans le non. Alors, les émissions de la famille à poto parce qu'il y a poto kana. Même au salaire, non, bien Fally. Non. Bercy moi na na sengo moi respect muke. Faire azali papa na yo, faire la salle là yo peut-être relation on a Fally tie katata. Alors c'est long côté mon frère. Problème ti. Il faut qu'on reconnaître Bouti oyo aida na ba moment ba galère mon frère. Ndeko na ngai nazo loba batu babeta ki na festival batu bayeko bazoya ko beta na festival au couleur café. Du coup, ba lobela ki amotro. Na ola tsaka mbatu mukili. Na ola tsaka mukili ke na via mutu bataka pointer. Bataka pointer na via mutu bataka pointer. Ozoma te ba komi ko. Merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda biso ebele à travers le monde. En tout cas, quelqu'un a soki abengisi Bercy moi na bengisi Bercy moi na to solo là parce que na habité Bercy moi na soki bon na ndenga mabeti nga ko flatter invité te na habité moi na zala ba choqué parce que na ebela Bercy moi na epave na biso monstre d'amour oyo zo préparer ba événement na ya makasi Bercy moi ne akeka artiste munene ya mboka na biso na kombo ya Ferregola moyembi neti fere na Congo na mboka na biso azalaka te fere apesa Bercy mwana chance nyonso to bapesaka mutu na vie bomona ndenge vie ya Bercy mwana ekomaka stable bamituka kofutela na bapigeon bandako ya cher tozwa Bercy mwana na bamoma oyo fere apesi lumière na vie ya Bercy mwana ye kolongwa naye kosala émission na Bercy mwana na maître Mbata na bisi maître Mbata mutu ozolanda oyo azali na kindoki keba kolia yo bomonaka bino moko Bercy mwana ye moko atute na mutuka lelo maître Mbata tozalaka na yesu te bandeko bolimbisa ngai mpona introduction moye na bombe mingi eza te Bercy mwana akoti prison akepa Héritier Watanabe Bercy mwana akoti prison fere asundola Bercy mwana na prison na mama apasi fere asundoli Bercy mwana Héritier Watanabe abimisi Bercy mwana Héritier Watanabe akoti Bercy mwana na okese na ye ekomi ntango ya kokota studio babimisa album Bercy mwana komi mutu na ye ezalaka dirige na bademo nga abombaka na ngai te Bercy mwana kimaki Héritier kaka na mawa na ye na bolingo na ye voyage apoto ye azongisi Bercy mwana ye awa Bercy mwana akimi Héritier tokosola masolo eza presque ebele na émission bandeko na nga bozala toujours branché Bercy mwana bonjour. Ouais, bonjour Ken Piana international Magizembe. Bonne santé.
santé kitoko na ngolo nzambe azobatela. Donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Alors, Bercy Mwana, pesa biso na no différence ya Bercy Mwana ya poto na Bercy Mwana ya Bercy Mwana ya muziki ya poto na Bercy Mwana ya muziki ya Kinshasa. On sentir différence en monde ni. Bon, on a pu se battre tout bazolanda biso na film na ba palin partout dans le monde, on a pu se bangote. Oyo artiste na bino déjà qui a présenté na ba façon nyonso tout. Le voyez pas linga ko tout aka ba bordure nyonso tout déjà. Ba oyo sala bango passe tam sur le makambo eleka na singeli ken esquisse bolimbisa. Te kosengela ngai te. Parce que eza ba makambo ici eleka. Kota oyo ici zuka balinga susu ko chambeli te pose kusango deux fois donc voilà quoi. Donc c'est ça. Du coup Bercy à poto né à Kisasa. Eza différence eza makasi parce que Bercy à Kisasa azalaki na mo baloyingi moko ya kindi mais ko Bercy à poto bakambi fandi siko kinya parce que mboka oyo eza mboka oyo soko tie sérieux pour avancer donc c'est ça quoi donc soko tie sérieux te au va le tourner sur place donc na moni comme na image moko propre pena moni ba image pena ba leader ba bimisa la biso na Kinshasa na moni na poto pena zo bimisa mo bike moto tonga pena poto eza elengi mais batu bayebi Bercy moi naza parisien kala naza parisien kala bino nde batu la dibiso mais c'est Beto Olympia du Paris avec Monstre d'amour na pesi mbote lobi ba beta ki na kati ambassade na biso na kati France na pesi Monstre mbote donc voilà quoi wa rapporter al boso na waze ko za ba nene oh ça fait après 15 ans ça fait longtemps ah bien na poto kala poto bina kala ya osana te la place monsieur tokuta ngo na mikolo nde to tukoya tokuta ngo chanta Bercy Mwana sikoto na tono na moi question moko boy parce que iloko ezo rene a eza likambo ya ba orchestre mema ba journaliste na délégation boyaka Monstre d'amour est-ce que kotsaka pe kombo ya ba confrère na biso moko ndambo na kati ya liste na ya vage po bobetaka ta salle oui tu beta dans l'Olympia du Paris ma mamie il est la bayaka na frère mon na bossa na Congo na MP il est bayaka Blaise Wanga te bo Blaise Wanga Paul Mukelenge te bo namonaki pena nini na ba TV te mais namonaki na makama Monstre bayaka na ba réunion te Popo et Blaise Wanga eza Blaise Wanga soki eza Blaise Wanga bien mais na bosani ye so na kotani kombo ni no yeba ya zala pena nini so na télé te te Blaise Wanga Blaise Wanga na Paul Mukelenge nde à l'époque bazalaka pena trop attaché na Félix Wazeko mais oyo bato ngana monaka basalaka couverture ya Matia Monstre ezalaka mami ile la na frère mon na bosani kombo na so bato babeti na concert ya Olympia ba omona na bosani kombo na lisolo akata ba rideau wana yo mutu pe ovivaka na concert ya na so Félix Wazeko po na okaka il paraît Wazeko bato bayaka pena mukeme ba monter kaka ba fimbisaka mwa image ezalaka na ondene parce que yo oloba vérité yo pa na otokundolaka mwa ba matière esalaka na ondene ni bato baya pena ngulu pate batondisela Félix Wazeko asali ya 3000 places sali wani bukanaka esalaka mama na plein tina seti likolo Olympia esalaka plein ya makasi ya kosakana te ben si tozaka batémoin oyo bayaka concert wana bien sûr baimage ezali so bato babeti ya Olympia du Paris baomona c'est wana Monstre ezali na moto ya mabe ya kosala ya moto ya mabe tozobeta concert epuis makambo bakombate bandaka basérie na biso wana tozobeta concert na kati na libanda bakombata basala badésordre siko ezalaka l'occasion nini bamimo ezalaka premier album otiaka voi yango epesa mbama chance ya koya ezalaka na nasibayo mpe kutu ekoma osala nde soki te elingo okende osila apres toya mikili toyaka mpe ebele toyaki ebele bamasi ebele mosusu toya na bango mpe baza ebele mpe bakima mpe bakimaka mpe donc makambo akima balider oyo ebandi nango lelo te mais makambo okima ebanda kala ti bakambo ete kutu bakima na Londres bakima le roi de la forêt na Londres parce que esalama na Londres po tomona bandeko na biso ya arti du net baosala mwa campagne mo bokeno baokotisa balettre fo bafunda Catherine fale azoya na bato ebele bato mosusu bazokimakima tandis ke ngai nayebi makambo ya okima oyo ebandaka tala kutu yo ozoloba oya poto ça fait 15 ans passé si 15 ans passé
bato batikala à part noki 15 ans passé wana monstre amema déjà bato bapoto déjà kala ok bajisak na pesi mbote esika azali père na ye autaki kokufa ok papa na jisak auti kokufa epuis nakomelaki epuis bamicondoléance ndenge ezalaka donc ozomonaki berci ya poto asali bongo mais berci ya kisasa alinga komela même jisak te ki bamicondoléance babiloko mo abongo est ce que okomi yango ya kokoma ou bien olupesi ye micondoléance ya voice non parce que nga na tosololaka ezalaka beaucoup plus bon omoni nga na tosololaka ezalaka beaucoup plus voice ezalaka beaucoup plus voice ezalaka écrit boye namona yango nano te mais naoki ndenge ozoloba okomeli so natuni ye akoexplike nga soki ezalaki voice ou bien écrite otuna jesaki aoyebisa o so mboka oyo eza mboka moko badifficulté mosusu so ozalaki nango na kisasa soko oye awa okitisi esprit okoavance omoni te lelo tobengani na alo ken ça va quoi te naza na cour ça fait du bien est-ce que yo bozwa occasion ya kota mpe bacour mais eza makambo nanga privé nakoloba yango na télé mais ozoloba okomi kokoma seki ya mso mais oui parce que eza mbala liboso bandeko bolimbisanga eza mbala liboso dokake berci mwana akomaki mpe na boye akomi po tomonaka seri moko boye ndeko na biso lobeso apesaka bino devoir oyo nyonso alingi baswana na ye boleka na baplateau papier na bik bino nyonso tu bokimaka devoir wana eza baventure bato bayaka nango na télé toza bamusicien bavie privé na biso tokomema yango na télé te tu vois balidere ya minene kutu bakwea na bamakambo oyo ozobeta awa basala bagafe ebele na batv ya bafrançais ebelebele mais lelo soki olandi bainterview na ye azoloba français yango mpe bien Benson Ekuto le roi de la forêt big boss l'essentiel akoma koloba na anglais donc c'est ça quoi na vie babandaka na 0 po koma na 1 donc zoba azwaka mayele pa bato mayele sikoyo bato bakima awa zeko à l'époque lelo ya bokutana na bango opesa bango raison ou okondana bango lelo donc du coup nabo condamné bango te en fait mutu aza na vie na ye et puis mutu aza na vision na ye donc c'est ça vision na bango ezalaki batikali lelo mpe bazoezala tozozala na bango ensemble donc voilà quoi confiance wana mpe ya wazeko amemi opoto tomoni ozongi confiance yango ezalaki na ndeni parce que kotala lelo bandeko baye na wazeko lelo bolebla de bilse gaz na gaz bandeko bolanda biso bokomande na bacommentaire bokomande baquestion bokoma baquestion bomotive biso émission na baquestion bokoma biso tokotanga kaka mpona kotuna berci mwana motivation ya wazeko amemi opoto ozongi parmi bato bazongaki parce que namona oyo bamemi lelo bon soki bozonga babonne chance ka soki bokozonga ben nga soki nazalaki musicien ya wazekwa ya lelo na ngai nasala pe choix mosusu motivation wana eyelaka ndeni ya kozonga boye na wazekwa po te ozonga Kinshasa bon natalaki na carrière et puis tozalaki na baguerre na bamusicien babanda kobeta na bawenge wana ok donc bit ezalaki fo tosala makambo oyo bamusicien basalaka ke oye Paris okomi na poto oki Allemagne osombi voiture oye nango na Anvers na Belgique otiango na mai donc c'est ça okiti na Kisasa betani mpe na bayaya donc voilà quoi ok ça fait du bien voilà mais na préféré toana masolo vraiment ebele ya kobeta loki obeta na couleur café en tout cas berci mwana na Belgique awa nayebi so masolo no faso ezobetama na kwa nyonso tu mindele babini na niveau moko mindele bazosaute mindele bazokrie neti berci mwana artiste pena ya mboka na bango nayebi so bato babeta na bango na mboka oyo wana oflate yo te bato babeta na bango na mboka oyo na bacouleur café ya mboka oyo félicitations za artiste ya liboso pena obouge pena mindele pena kochauffe pena mindele makila nayebi te bastratégie wana ozwaki nde nini ya kochauffe bato ndenge ochauffa na Kinshasa oye mpe ya mindele donc kochauffe mindele bastratégie wana ozwaki ndeni du coup napesi mbote na full musique full musique napesi bango mbote full musique tozalaki na bango tozalaki ensemble collaboration na full musique napesi bango mbote basekele mbele bato tout baartiste tout ya full musique
Merci beaucoup. Tous ensemble, bah, projet Zébélé. Donc, on est là qui festival Moro ya Monene. Du coup, tu bandis sur ma festival. Vision Nangande Yangoana. Ok. Vision Nangande Isate qui n'a kakila kaka. Ma frère Nabiso, ba Congolais. Non, je pas des temps. Non, sauter niveau, hein. Mindele ba sauter donc Mindele ba sauter Mindele ba bina. Est-ce que ça son anniversaire na animation congolais lo na makambo sali na café musique? C'est anniversaire là. Même coup na bato ba betaki liboso avant biso to. Ezela to kende malembe, Même bato ba beta été fait rigolo la dem ta betaki. Faire a betaki le 30 vraiment. Et faire a betaki le 29, yo beti le 30. Ouais. To ignorer kulutu te. Non, j'ai pas ignoré ça. Patron na yo. Pas ignoré ça. Azali patron na yo, tioko kufa. Nabi kukasite tioko kufa, ya kobenga kwa patron te. Yo kaka komba patron ana, ekola to na vi tioko kufa parce que ya futa yo mais yo tika lo futa faire te. C'est pas grave. Non, côté là c'est pas grave. Mais vous allez rémunérer chaque fin du mois, vous aurez un salaire. Chaque fin du mois de futa maraté. Chaque fin du mois de futa maraté. À son bel amour tout quand même il faut qu'on paie ça. Faut qu'on paie ça quand même un respect belé. Kosomba mutuka ezali na msala o ngana bando sala ya moya chita sombela na mituka. Et du coup, ngape na makia chita respecter. Na ngena lo bakake même bateau ba betaki liboso na ngai. Liboso ya full music. Ba sala ki show o biso to salite. OK, merci moi na. Respect. Merci moi na. Na Congo, na animateur na bateau o ya show, o le roi de la forêt. Ah, yepina na show men. Na show. Sur les loups bataille à na show. Merci l'animation dans la première. Ok. Numéro 1 na bango tout l'animateur na show. Merci. Merci moi na voix ou fort cop oh ya beta na couleur café ba créer là qui ngo ka lobby mbang. Ba kele parce que ba faire avec le 29 concert à faire et en plein air faire à jouer manzembo ya lipanda Africa na koba ya Africa et puis si mbongo ya danger na TikTok. Donc il paraît artiste moko abeteli okope bon tokende kaka na ndenge bato baloba donc il paraît biro afali nde mutu esali okope oyo oya po omoni na vie te na vie te nalobi boye nalobi pe ngana okende na ngai de gauche à droite te donc biro ya fali babeteli okope oyo merci mwana oyo abete na couleur café po odimine place ife rego la Jésus de nuance abetaki ndenge batielaki ve na biso Félix waze kwa libaya na Adidas Arena vrai ou faux batafali le bakréer festival au tobeta lobby omoni fali pupa aigle fali na musique na biso azan anniversaire te biso nde bato tolukelaka anniversaire na ko ki azala na mutu moko bakomparaka bango azan anniversaire te oza se selon moi eza selon ngai fali azan anniversaire te oza sir na makambo zoloba oza sir parce que toyebi jibewe ya barenyaka na époque de nos époques il fallait faire ba renye to moni faire abeta na basala minene fallait pas abeta na basala minene ngai aigle na yasheta baza ba anniversaire te pesa biso différence chez eux là ça ba anniversaire te voilà différence ezali yasheta azosala makambo na ye aigle azosala makambo na ye du coup basale oyo aigle abeti eza te ke basale oyo yasheta ye kobeta na poto non zana pour na poser question moko basalo fali azobeta na basalo ndeko na chauffeur azobeta soki ba bi Bercy mwana o signer sale moko o signer ya fali bien ko signer ya faire non na minute oyo naza na niveau ya ko signer basale oyo aigle azobeta te na ndenga mabete bongo ya faire eza poids makasi et bongo basale faire azobeta eza poids même basale ya cheta azobeta o kokate non zala clair na bibo ya faire eza quoi ba Adidas aso ba pesi o kokakonte Adidas Arena wana soki ba pesi ngai yango ki mutu atie bango parce que bato bazobeta ngo bango bazofuta bango ezosala ba politaire te nga naza na mbongo wana te ya kobimisa soki politaire nde ayi atie nga mbongo na obeta Adidas Arena tu vois Adidas Arena o faire a beti so mutu atie mbongo obeta na à l'aise na obeta yango na obeta Adidas Arena parce que eloni ozo assurer bato ki Adidas Arena kobeta mais ba place il fallait azobeta au kokangote et ça chose quoi différence na tikeli ope na temps ya kosolola bandeko balandi bozolanda ngai ba Olivier Bizao ba Mil Visa dans la communique OK c'est bon 1000 visa azaka na mbongo bien na ka botanga 1000 visa
Ok, c'est bon. bon. Pas mille visa, ça m'a cassé. Ça m'a cassé. Mais ça bloqué TikTok. Ok, mais ça fait différence. Ok. Différence à Bassal, les a. Bassal, il fallait à Zobeta. Ils ont lourd. Ils ont 40 000 et quelques places. Au monde dit que montre d'amour. Arena Adidas. Arena Adidas Arena. Pourquoi? Batindiet. Batindiet. Ce que mon moi na soso azovimba likolo nzungu bandeko na ngai c'est que maman ya ngaza neti prophète na loba makambu nyonso to esalemaka. Batindiet. Soki na niveau ya kobeta na Adidas Arena. Basi mwana soki batindaki wazekwa te pourquoi wazekwa? Pourquoi wazekwa bazweli ba visa o bazweli wana? Fali aza mutu oyo azoyede bato nyonso to. Babendo son lelo ba mikili. Omoni lelo bendo son na mikili. Non, félicitations to sepeli na art wana. Ba bena biso ba passe cause ba ye mikili amini ba kebele ba musicien kala wana ba beta na eta plus azopesa bango respect azobenga bango botala ba vena ngai etel vena ngai etel mais lelo yo frère na biso nani Montana frère na Montana ba frère na biso mo boye patenga maka trop na makambo ya aigle tenga mela fali trop nani Papa Rolls ya na eba memi bendo son voilà nani soki na pas Rolls na personne na Papa Rolls du coup na loba suma ba fali ah ouais na loba ma fali pourquoi bien sûr bendo son a fait combien de temps qui t'a ça wesh mais ça va pas ou quoi non quand on a na fali kinya na lobi non alongole biso ndeko na famille aye poto parce qu'il y a poto kala na mosala tika non loba na komo loba bien ya fali non siko erreur bosa les années bendo son azali parent osala vie na ye ndeko na biso pas parole sipe azali parent azosala vie na ye et là c'était que pas fali soka memi ya pas parole ça change bon ma relation na nyonso tumbala mukaya abando komisa fali pas parole ça va komisa batu nyonso akomisa azala komisa fali peut-être aganya eloko tatika na ye papa ozo comprendre papa tokende na vie ozo komisa mutu po gagner eloko ça sert à rien faut tika ok merci mwana osilisi na note makambo basala fali o lobi eza kilo basala fali eza trop lourd ya moni ba musicien bazo utakisa ça bazo ko beta ngote bazo beta na basala mususu c'est ça eza simple na pena beta arena liboso ya bato tout baye obeta ba arena o obeta ki arena ngo beta arena ah ouais Belgique wana na occasion la première partie ya aigle na beta yango eza na ba YouTube partout dans le monde batelo bayo na poto awa soki to compter entre yo na ba ex patron na yo mata basala minene liboso ba ex patron na voilà na beta arena liboso ba tutu na beta arena liboso na bango na beta arena ya Belgique obeta arena Belgique na beta arena Belgique donc koti na kati ya CV ya ba arena koti na kati ya CV ya ba arena komo na neza na yesusu na beti susu na festival ya munene susu na couleur café na beti na couleur café festival ya munene o bato bazogangela tozokende beti non bato bazogangela te mutabeta kuna eza faire merci mwana nga na wasengo mwa respect mukie faire azali papa na yo faire asalela yo peut-être relation na wana fali ti ekatana aosala elwango te mon frère odi faut qu'on reconnaître butu oyo aida na bamoma bagalère mon frère ndeko na ngai nazoloba batu babetaki na festival bato bazoya kobeta na festival au couleur café du coup balobelaki yango trop naolakisaka bato mokili ke na vie ya motu batiaka pointe na vie ya motu batiaka pointe ozomona te bakomi koutilize bino nyonso fere osala Adidas Arena batindi papa na ex papa couleur café fere abeti awa yo mpe badelege oyo lisusu baplace fere azobeta bozoya mpona kodimine yango mpe bimaka baplace moko tera te nga na beti na couleur café avec full musique tobeti couleur café eki kitoko mindele na mindele na fere mpe na moi ya mindele bazalaki batoni bien yango moni na vie malgré na moi bato bazali mpe na mingi te mpo mbula ederangeaki yo zi chance peut-être butu bato bayaki mindele bayaki mpe na butu nde mbula ezobeta me bato tozobeta concert tobetaki na frère na biso nani c'est qui lino encore manager Sibidi Badiate c'est Sibidi Badiate Sidiki Diabate ye wana kasi baza na yorobo wana na Belgique baza na yorobo na bela tobeti na bango même heure
Tokute na yo to pesi ne bote yo ça va ou quoi? Tranquille, oui tranquille. Yemo yo ba bisi na merci kende buka mo zo bati na zo kende ko buka nde bangundi. Est-ce que obandaki liboso Sidiki Diabaté? Sidiki Diabaté ils sont to bandi. Oh, bino mo bota na ba image. C'est ça. Bota na image. Full musique bandi avec Bercy mona. Sidiki Diabaté a bandi pe kuna na yoro swat. Batu ba mona ba image ba ko comparer. Est-ce que koloka na bokoko na poto pe ba connexion na pe zo kende bien? Papa connexion ya koloka na bokoko na poto ya los na niveau ya lobe kendaki makasi parce que malgré tout quand peut Lumumba asenga indépendance avant cha biso na erreur mais esenga ki bongo ezali mabongisa nzambe wala tika na ba belge ba bongisa mboka mais wana eza makamba politique to kota nini nabi po sala bokoko pe wana ko tujuna lobi bezalaki nde makambo na yango parce que makila bakoko na biso etangaka mkola merci mwana to ko sonde to beti na jour ya les 30 jours OK en tout cas bande ko bolanda biso ko commenter ka ebele est-ce que merci mwana biloko sala na Kinshasa na o sali évocation banyoka babimi basoso babimi bamiselekete babimi bazingi biso est-ce que na poto a oza sir pena ndenge to sala émission boye ke bersi mwana bokoko wana ezalaki pena obengi biloko ye est-ce que obenga biloko ka ne to sala émission awa papa ke na pona ndima pasike na Kinshasa bersi mwana nga na kota oduti osinga bikem nga kokota nga duti te nga na fere tozaka na misu 4 oyebisanga olobi tia botielanga kamera totia kamera namona banyama bazinga biso boye na biso na bantaba na pigeon ko obosana jour yango te obosana te bamiseleke te babimi basoso na biso yo avenima oyo elekaki lobi ezalaki danger bato bamonaki na biaske biloko wana osalelanga na Kinshasa awa pena okosala papa mystique ezalaka na frontière te mutu akozala na poto bazoloke na Kisasa babeti oyo baflèche nda mystique ya na frontière te awe mystique ya na frontière te wani lobi mpe moyebi ke ekoti biloko yango mpe ekotaka mpe mindele pape ekotaki mindele lobi ya mabe papa le premier artiste oyo abeti na festival ya minene ya couleur café alongoli si bamindele bilamba te na ngamo na santé en tout cas côté ana félicitation ngamo na santé force ya travail souci na ngai yango wana te nabeta awa étranger moko ya monene artiste ya monene lokola Sidiki Diabaté azobeta mopadi papa mais wana prochainement mpe nakobeta lisusu tozobeta awa na full musique Dynamo azobeta kuna David azobeta kuna papa merci mwana kosala semblant te neti oyebi Sidiki Diabaté te po aye na yorobo batiki fali yoroba komo te mwana Sidiki Diabaté tellement aza millionnaire peut-être bwana kanda ndenge atikisi yorobo bawario peut-être non asa artiste monene na yebi OK eba yebi ngai Bercy parce que batalaka babiro internet toyebani est-ce que Sidiki Diabaté ayebi yo déjà mokolo ozwa occasion kosala émission na ye tu na ye Bercy aoyebi soki ayebi Bercy ntango Sidiki Diabaté ana Sidiki Diabaté askizenga kombo nini Sidiki Diabaté Sibidi basi baolanda biso tala omoni émission Bercy ezalaka mpe responsable ebi ke osalanga plaisir mpo komi para français oboti mwana na France merci mwana okokoma mpe na kimokolo sans blague okokoma mpe na kimokolo parce que oyebi bato combien baoluka zemi na poto nalobi Sidiki Diabaté ndenge ayebi ndenge ayebi Sibidi te Sidiki amoni komona na loba tellement commission parce que oloba bêtise Sidiki Diabaté Sidiki Diabaté ndenge ayebi déjà yorobo c'est bien pour la demande liboso yorobo c'est ayebi Bercy très bien so artiste nini osantaka ke nayebana na ye tosolaka très bien aleki baartiste tout ya Afrique bon aleki baartiste tout ya Afrique aza te nani okomi na niveau wana te c'est Diamond Davido obeta na Diamond clip na wana Diamond eleki ebima déjà tozozela masolo eyebi na ndenge ya système tozozela masolo mais featuring yango ti lelo tomona yango te ata audio apamba kala mingi te ekobima napesi mbote na Deyoka Songo Monsieur Divo Deyoka Songo Monsieur Divo na wona surtout asala mpona nga
Donc voilà quoi. Donc tolo ba Bercy moi na ndengo za boye ce qui est un clip yo moko kitati Kenya Clip soki ka masolo esili ntango naobeta dia masolo bato bayebi la place naza so masolo ekomi tranquille makambo to posé yoka songa otinda babillet na tokita kine na délégation na travaillera te na okendo tika opena ekosala bien na okotika aseke yo mpe masolo deya non te masolo eza nango carré to ezala masolo ezalaka ekozala carré mais faut pas pesa osiko biloko ya komatela baavion c'est ça le problème de masolo eza nango carré bato mosusu babulaka neti ken mpe na neti prince bakali nga na prince bakali te nga naza karine mokonzi te oyo bokomatela na bazolo oyo bazanga ata bakarte ya banke oyo ata karte ya kotambola ezibaa nango te batambolaka nga na karine mokonzi te nga nazali prince nani prince yango komone mwana yango komone na biso wana bakali de mukuse ye na mukandati donc il faut bato il faut comprendre que ken aza na adresse pena ya ye moko adresse ke bakouri eyaka makambo nyonso tout pour composition de ménage soko komi nango déjà na poto c'est que bamakambo eza ya kofanda mondele afuta na poto seke makambo eza ya kofanda mondele akofuta jamais sans papier moko bazofuta boye afuta bamongo ebele esalemaka te donc makambo eza nango bien bato babangela na bango yango te makambo efandi kitoko tranquille tokokita donc eza na temps te nga nde nazala yo makambo soki efandi tranquille osikalenga ata makambo efandi tranquille nakoloba na tv te makambo nange efandi tranquille ntango nazolobaki na kobeta bakali so nakutani na kobete makasi na obuke mbanga na obuke seke makambo nange eza toza na pays de droit akokanga ngai makambo nange eza tranquille nakoloba na obeta bakali po bakali naobete makasi mpo nayebiki aza na mokanda te bamasa na ye moko kaka bajournaliste balobaki te bakali aza na mokanda te bongo atambola ndeni akota ba Belgique ndeni nakobete makasi papa eza na bato ebele baza na poto basali mpe ba 5 ans ba 7 ans bazala na mikanda te basa papi batambolaka so omoni ebe becostume kitoko aza lix kitoko aza mpe na mokanda te bazali baza ebele mais na félicité ya mapipo aza na mokanda nde mais mapipo ayaka kofinga bato te mapipo ayaka komanke ne bato te mapipo aza na ye na mokanda na ye aza tranquille mapipo te tona sija peti nanga bakali wameka komaki nga respect sikoyo yo na bakali boyoela ninga na yebi bozalaka bapire bosala bavideo ensemble tant tozosala video ensemble tant toza bapire eza te kilokwa toza bapire tokozala bien nga na ye nanga camarade na ye te nakolana esika moko te nga na mwana ngoto ye aza so mwana so ya komini nini nayebi te vois na camarade na ye est-ce que eza faute ya bakali makambo masa bakali te nga na masa bakali atuni héritier question na yo héritier na basabotage osala ya mémoire po tokima héritier akiti nde na live sikoyo efaki prince bakali aloba nini parce que live na bango so ekataki eza mpo héritier asepelaki na question batune makambo ya Bercy mwana te akitaki mpona bashoki oyo azalaka nango opesa ye avant nano héritier akita na live esi apesaki na annonce ki nazokita na live mais tellement bamessage wana ekotaki trop bafani na ngai bando otuna kaka na baspiritas mosusu mpe bando otuna ke Bercy makambo yango dekomi kosolisa non kasi olobi omimaki makasi komi Bercy mwana eza mpe baliboso bete liboso mindele ebele bongo ozwi voi nyonso tu obomi voi nyonso tu te baesprit baye balingi soko naloba makambo yango te mais nakosenga bango pardon dodokolo otika naloba kaka ingeta baesprit batika naloba parce que namoni shikamishi ya ye aye mabe abetinga mwa flèche moko na gauche atika makambo wana eza niveau na niveau oyo nga nakomi nango nazobetela bamindele nakotelema te na sujet ka ya peti nanga bakali tu vois. Du coup, bah poser héritier message ni question wana héritier mikiteli bakali ya komo ba n'importe quoi Bercy goyate boye tala kutu wata kiti na ye moi je m'en fous de ça ce qui concerne héritier ils ont les 21 batu balingi na zala héritier moko muta décider na makambo na ye et puis na utu yoka batu bakomo benga na téléphone bakomo ko lobaki Bercy balobi ke ce qui yo beti conseil wana ba mission so ba yipo to ba okima siko zela Bercy mwana pardon nalingi batu basala confusion te relation na wana Kofi ezalaka ndeni relation na ngana avec quoi relation na ngana avec quoi ezaka ndingi nakendaka nalingaka na kota okese avec quoi nde nakotaka nanga pete par rapport ya babiloko nasengaka eleka mwa kilo donc non nalingi tofungola mwa parenthèse Bercy mwana est-ce que oyebi ke bakali azoutilize conflit ya Fally na Kofi
Olomido ndenge olobelaka Fally Ipupa yango Bakali alia potitione Bakali osala bazero te oyebi ke Bercy mwana alobelaka Fally kanda na yo ndenge okumisa Kofi olingi maske neti na makambo ya héritier nakobeta Bakali nga ngona okutana na Bakali nazongelisa ba miske da bongo kobeta Bakali foko ta sala sport bete pena makasa comprendre que babeti ye dans la normal bo sa ko zongela salo sa ko zongela sport no beteka neti na beta même na pale yo ba te obeta ape mwasi na beta kama be na be obeta ape mwasi na beta kama be na poto wa na maman papa so maman zo katifo foji na poto mais partout dans le monde maman faut ayo kaka so maman zo yo katifo obeta ye non waneza makambo application wana oyo bino wabozala yango na poto awa mwasi awa babetaka mwasi te awa ezali mwasi soki azoyoka te na kokoshe ye mpo azala na betise te sokutani siko na moto ana mbwa na ye na nzela mbwa ana agangeli oza abeta mbwa mais non wana ozoloba mbwa tozoloba awa bapotejaka mbwa na mwasi makasi koleka yo mobali nazoyebisa yo okokota prison makambo wana mpona ngai ekoleka te ngai nde motu na ndako naza maître ya ndako nga mwasi akodirige nga te nga mona kodirige mwasi na bana parce que na Kinshasa ezalaka mbwa moko boye aogangelo na nzela problème bata awa eske okokoza courage wana bref ngai na couple na nga nde motu nazodirige ndako nga nde motu naza responsable ya ndako apres ngai eza mwasi asakani azwa ndenge kaka obetaka na kini non nakokorge mwasi aza mwasi nakorge ye mwasi aza flair Kinshasa ozalaki kobunda tokobima place moko na okende na ye eboso na beti ye avimbi bamatutu bato baosekanga soki esali bitumba yango kasi Bakali abeti yo kasi bato bakomona Bakali aza na poa obetanga te bon force ya motu mpe eyebanaka te tomona bato mosusu aza nde moke wana me oyebi mpe force ne te bato bakomona nde na obeta ye bafilme mikolo na otambola na manager moko aza très spécial aza somo ye atalika moke azofilma Bakali nde na obetelela ye bato kina baloba non mais tomona era pa alobi mikolo atambola na Bakali so osimbi Bakali ye moko akosimba mpena esi nalobaki mutu bato nyonso tu oyo baotambola na Bakali mokolo na nga naloba era Ramses message napesaki mutu nyonso tu ndenge na otambola na Bakali ndenge mokolo akutana na Bakali mutu nyonso tu oyo aza na Bakali oyo alikokotela Bakali na obeta na ye na era abombi na live nete alobi soki alobi Bercy mwana kokata kolongola makambo oloba te nga na ozala na Bakali soki omeki kosimba Bakali na otya Bakali pembeni abia kobeto na kiweshi donc jour yango kolapa eza problème te mutu okaka ozala na Bakali era kasi nde bazala na Bakali chaque jour naza mposa otanga kombo ya mutu te era Ramses ara alobi kombo na bangi te oui alobi soki Bercy mwana onamona image place atanga kombo na parce que nga naza mutu oyo bayebi ke na banga mutu Bakali ozobanga ye te era Ramses ekomi na kotanga kombo na ye te atangi kombo na nga mpe natangi kombo na ye je m'en fous de era era koti so mama ya oza na moto da yo so mutu asa papier nde ozwi courage ya koloba na ye mutu amake na respecte koma bamona koya naloba kombo na ye mais alobi ba image ya era eza ya kopanzana siko c'est pas grave moninga kala nazali na baloyenge na minute oyo même na foyer na nga nde naza moto aza pembeni na nga aza moto ya mayele nakokotaka na babétise tout le temps te ok donc ntango naza na moto ya mayele même ntina kati ya ndako même na bato tozotravaille na bango fo nazala mpe moto oyo motu ezosala toloba ndenge oza boye na ndako otie mwana poto mpenza na kati ya pale bref c'est ça wana feke basi ya mayele voilà donc ozomona te ke nalingi su babétise ya pambapamba te era aye na tv te nga na moniki atangi kombo na nga na ndenge ya bétise ok c'est ça mais soki oyoki yango atali kombo na nga na bétise bakona bafungola même live na telefone na nga nga mpe nalobi ozwa courage ya répondre mpe na era era oswana na bana basi ya désordre eza problème te okoswana na mwana mwasi aza mwana mwasi oswana na mwana mwasi aswana na mwana mwasi te po mwasi batilaka ya lobi jour okuta lobi tie mwa dembata esalaka osoni te ndenge badeception osala héritier akimi na poto osenga héritier atikela obeta na concert na esalaka yo moko esalaka osoni te osenga héritier ke oparticipe na événement héritier non naza artiste na contribuer mpe na mouvement
Au contribuer net na nini na mouvement héritier. Na contribuer na mouvement, batu ba ebi na bête na livre ba concert ba nini, to kinda ba voyage na sala ba travail, na tikala na martyr, na défendre mouvement na moko donc c'est ça. Conseil na kozala na concert ya kosa no sa moto na kembe. Eza pour on peut ça kaka Fox. Eza synonyme ya kozonga te mais eza. Mais non. Est-ce que nazongi pas monstre d'amour? Nazongi pas monstre d'amour te. Nazongi te. Leo soki héritier na talobi ba ozonga musicien na ye mais ozala el poto tika makambo nyonso ozosala. Réponse ni ozani. Eza makambo solo na TV te wani eza makambo privé. On dit mo sala so comme so monsieur héritier. Mais non, soki batie paquet na bango. Eza makambo. Ah, ata kutu. Merci. Bani bango zo luko matondo comme bini samindele donc ba héritier so atene paquet obomino ka. Ah oui, la ozati tout pour ma carrière tout le mali kolambongo. Façon événement na moni lobby na mona oza sou na poana ya osa la sou ba héritier ba tena bete. La bugate. Ma bugate. Okokate po même héritier moko pena ba tiena couleur café. Est-ce que héritier ko pena ko binisa mindele pena ba sauter ndenge yo binisa ilobi? Bon, en fait pour faire pas de kai kuna mais batu ba mona kiti. Batu ba mona ki ndenge ya cheta betaki. Ba moni pendenge bisoto beti. Donc batu ba mo juger. Ba juger. Parce que pas ya cheta déjà na lo barango. OK. Ya cheta atikala ye moko. Et le bien il overdose. Na Karine Karichou ya cheta atikala ye moko. Donc non qu'est-ce ya cheta commence à la double travail. Ayemba abina Abouaka. En plus quand il a bien cheta mtabouaka ni sana bandule. Donc c'est ça. Mais ça là va bien quand même. Que lelo na animation, lelo générique ya makasi ozobinisa Congo lelo za générique à faire et ça là vaut quand même plaisir. Bon, ezobinisa par rapport ya ba fan naï parce que lelo musique. Non, eza par rapport ba fan naï te lelo ba média ya ba fali wana to kenda na ba boîte to kuta na ba golwa pe bazobina ngo. Ouais. Ba biloko ya faire pe beta ka ndo na ba wawe pe babina na bango. Mais ça problème ke que ezobinisa ngana lobika ke ezobinisa nani ba fan na ye parce que tout le monde il peut era pa bina pe abina pe nzembo ya Eglet. Non, era zaga pe wawe mais tangu akomi kokumisa ya shita. Na boîte we utakoleka na vidéo ni bimaka abina kiwe. Bon, où est le mal? Siko ndenge dynasty album ya ex patron na yo ndenge zo beta makasi na poto bo eza neti album moko numéro 1 lelo na banzembo ozo renye. Et ça la gros plaisir ndeni. Numéro 1 eza Fally Ipupa. Numéro 2 eza Héritier. Numéro 3 eza Ferregola. Numéro 4 et comme Bercy ndenge zo beta déjà na ba festival na minene boye qui artiste mo pe grand abeta ki lobby ngapé sous grand. Ozanelo mo ya mabe faire la sala yo particulièrement au Lobana Antenne na TV. Rien du tout. Oh c'est les cas. On va na TV non tika la sous film na chita. C'est les mais Rosolo Bovi Fally premier, Héritier deuxième. Exact classement, faire troisième. Exact classement. Selon classement selon Bercy moi. Selon Bercy moi na Chine Rambo troisième et au-delà de la montagne de Chicamichi Pantaclama troisième et. Selon classement là c'est ça. Bah tu peux ba classer na piton ba mona ba concert na to beta ki ba festival ba ba pe ba classer. Ba ministère minene to beta ni ba festival. Ya minene pe donc c'est ça. Est-ce que vous voulez bozo bulata ino mote na ndeko no lobeso? Bon du coup kobuli lo komo ko desi na pesi pe lobeso ngote sikazali parce que na ki migeni basala ke mission mo na migeni ma ba ki ba mo ba migeni masa ba zo salisa soki maison na bango ya production. Voilà. Vous allez gagner pe lobi na couleur café avec la image. Migeni ma. Ouais. Ayaki na Belgique. Ayaki na Belgique avec la image ya couleur café de tobeta ki na full musique. Du coup egoleka na ba nani na chaîne na EP. Albaki ke ba osali logo moko boye. Bercy aya na lobeso. Mais lobeso bangaki. OK. Abanga tu non, surtout ça les locaux. Abuda lina na osala na ngate metonga ibise ki za kopa la. Ani ayo ndima ki na osala na Bercy. Mais na condition que Bercy ya na tour na ye pa ya na tour na ye. Parce que Bercy so nga na yini tour moko akoya pe na lance, abeta na lance we achanga donc c'est ça quoi. Et puis a déconner na ba parole mususu afinga kinga. Afinga inga pe na finga donc ça la écoute, ça la bien tena bana. Bana batali pina ba moniki
papa mon kolo azofinga sous papa na biso. Merci moi. Propriété. OK. On a payé le besoin conseil. Si quand on va kamba ofinga. Parce que là on calcule. Est-ce que bino bozala nenyo so boswana rana lo beso boswana boswana déjà na problème. O abeta muninge yebana déjà. On continue à boswana kaka. Na beta ne ba ke belé. Na ba prince d'Angola. Écoute à ça niveau na ngate niveau ba festival on a zobeta na niveau mona bangote. Bango le on ni on na sepela. Bango ba zobeta musique chiffre. Obyo beta bango. Bango tout. Bango ba beta. Kasi bazala ki di ba yo na banganga. Il fallait ba ça anesiko. Mais un album aliaki au Cameroun. Bango baza na musique chiffonnier, nga na zobeta musique repassée. Et ça différent. Il y a un album ba pesi bino ba générique. Quand même on reconnaîtra que l'obès abeta ki au quand même chaos qu'on a ndenge album. Abeta na chaos. Kata fumba na e melaki biloko no nyonso boka la sam. Non. Ken kata fumba tant to komena makambo abeta na kata fumba nga na beta ba ekenge et komaki déjà makambo 12 ko molinge kota na orchestre. Ba valoriser moi na ndako. Ekenge simba te générique oh ouais rappel sarabino ya yo simba te ya prince d'Angola simba te ya Lobesonde et matisa ki album ya Weranson. Et matisa album ya Weranson hein. Ah. Wana nde lobi ke matisa album ya Weranson. To kata fumbo yango ekangaki masolo kata fumbo nde ngana mufana na kiti te naza awa na beta masolo mo boye seleka ba koneri mo pamba ya muzoba mo ya salité solo ba poil. Pas de temps. Dans les artistes internationaux, dans les festivals minés, dans la terre, on a makamu te boya salité. Oh, c'est les cas laisser passer, ne revient plus, ma mine les balobam. Merci moi na au côté de la place parce que au côté est pas héritier Watanabe. OK, c'est héritier comme un na double leader. Ce qui est héritier dans la podium, ce qui Bercy moi na za podium, bah tu vas sentir Bercy moi na net leader ami balé. Est-ce que les gens battent le lobby Bercy moi no le cas héritier na kisi? Est-ce que bateau le Bercy moi no le cas héritier na kisi? Est-ce que tu rencontres bateau na doute? Bon, mutu azana ndenge na yatangi la livre na ya. Mais livre no za makasi par rapport à héritier pour ndenge otangela kali ndenge ozwa molimo héritier. Malgré la déception, tout le monde héritier pena parmi bato saki a classé au na liste ya mikilipe ko. Ko ça nous sera. Alingaka nga na ndenge ya solo. Yosko alinga kete. Aza pena aza mutu moko aza bon. To omona pe poto oya aona batebeli. Yosko alinga ndenge ete. Non nalinga ye. Tinelo na ndena na zalate. Mais na lobaka bien kuna ye. Mais oshoka est trop. Ba déception na yo oshoka est trop. Omoni Ken. Na verbe to bakilo moko boye. Te yoza muta verbe te. Ah, merci bien. Tant on fa na bato mayeli fona ko mama. Yoza muta bazongisela na micro na kwa kitoko. Tant on azo fanda na bato mayeli, on fanda na. OK, verbe balobani. Mayeli, na verbe to lobaka muto akoyi na mai ya bimara ya ukate. OK. Ah, mais toujours ya opola. Mama benyo surtout on a sala héritier et sina lubela na yebisa Nzambe. Alimbisa par rapport au temps où yazo monake na sala mabe mais na na vision so na tikala kini na mboko te itatika ngaite lilo nazo beta ba couleur café te ouais lilo nazo sala ba featuring na ba nani édition de dose na mosani comme nani c'est qui les mais décision no zo nazo beta na ba hero ba poison Mobutu ba featuring ezebele nazo beta. Te menga sepeli na décision zwa qui ensemble qui vraiment nga sepeli na mo parce que to boyi lobby ko mao Bercy mwana balukele solution su ya koya poto net ba bendo son net ba bendo son ndenge ba ya to ko sala ino sala ino pe bien oye na yo tikali na yo zo luka vi na yo nga pona nga Kinshasa pe zo bonga na ngote Kinshasa yake na kufa nga pona nga en tout cas félicitations. Félicitations vraiment. Bonga kaka. Bonga kaka. Eza mabongisa Nzambe. Otika la peine à poto, eza mabongisa Nzambe. Donc c'est ça quoi. OK, merci beaucoup. Alors, merci mwana bandeko ba Holanda biso. Obi ke tisi ko to ki atelo ko mote ko animation. Ba sepela ay to sa yo. Ona mabongisa kabana yi. Bino boko mako fina ngo. Lokola ni te no ya bana ngo. Nzamba sana ni. Merci mwana. Conseil ni no pesa ndeko na yo parce que na sala ke émission na yo robot fa Yolanda kyan.
Yorobo to solo li masolo etali visa yoroba bivi na yazo dépendre so pa mutute ye pas un leader na point na ye leader moko ko diriger azate parce que awa déployer ozo sanzo la fali mais yoroba fali apesa ki visa mais aboyi makambo ya ko diriger na visa o ba pesa ki ana boya ko mwana musala ya mutu bon yorobo ninga zawana azamukolo mukolo pena kimo na bando ugwa kala ozamukolo oyebi nini ozosala mama ozamukolo makasi ya na bokende na ye tonto mama swami ale do na ngayo pitu muzungwe na ozamukolo ayebi o ya zoluka ozosala okay lelo siko kotala ndeko na biso relation na ndeko na so selo ezaka ndeni selo relation kitoko bosolaka très bien nana problème na ye tomoni selo azolela na émission mpe ndenge ayo mpo ozolela c'est comme si koleka héritier watanabe na live wana elelisi bino baanimateur selo azolela kuna nene alobi baosala live selo azokomele bamessage aolela bokotisanga na live héritier banene ya barevese selo azolela abi atikalaki obenga te yo mpe susi no ezalaki kaka bakotisa masolo na yo héritier répondre na masolo na yo comme héritier répondaki te éclairele héritier watanabe baproblème mais non ntango sele oyo aza moni question naka nazongisi na yo ye mpe suna sele ye mpe aza mokolo ayebi nini azosala ntango olobi likambo lokuta mpona motu siko face défense mais tomona selo c'est comme si lelo relation na ye na fere egola selo apasa bamomane ebele ya kolobela ndeko na biso fere lelo courant elekaka esu te fere ayambaki esu na telefone te ozobangela te oyo ezoyela sele olobi mpe yela yo mpe epa fali pupa oyo odefandaka makasi wana eza makambo na sele oyo na ya sheta motu aza na ndenge na ye azosalela makambo na ye donc c'est ça quoi est-ce que ozaka mpe pasi ya moko boye beti mwana mwakwa mpe moko boye eza beti mwana kende osalaka mwa lisolo moko boye mpe biro afali mpe epesi okope nabetaki arena ya Belgique eza déjà grand pas tolokola ngai Bercy donc c'est ça napesaka ye force fali pupa fox makambo eseleka kala nde babanda koutilize biso leka na tv finga boye bwaka tri boye eza balisi oza akrimo oyo boreketaka nango eza makambo eseleka oza akrimo oyo bobwaka ekoketaka nango bon eza makambo eseleka yango na biso ti makambo eseleka mais bino baanimateur boloba tozotanga makambo ya sika bolobasala sikoyo donc c'est ça boloba bino baanimateur boyaka na biloko na bino moko ti okoya na eloko bakopesa mpe eloko bamodifie yango mpe bamodifie yango mpe batengamisi yango ekomi mpe na sens mosusu donc c'est ça donc voilà quoi namoni mikolo ozozala tro na kabuya bon kabuya nazokangama na ye tro mpona diezola diezola ntango nakendaka pa diezola nakutana mingi na kabuya yo mpo okendaka tro pa diezola mais diezola aza moto ayendaka bamusicien tout akobenga yo alo bersi leka na bureau to kozima cope moko boye eza oliki wana vite fait bato mosusu balobaka kabuya bapesi ye mosala ya omemaka bakarton abimisaka libanda non yo zwi nano mosala kuna ta non nakoma wana te namoni ke kabuya azomema carton non est ce que vie nanga chez Jong asi baproposa o te ke bapesa ata jour obetaka mpe bon en fait na Jonga nakendaka kaka nakei nanga nakobeta mwa tour nakei nanga natali baya yangi bazobeta banga na ya poto na mata na podium ajonga kaka mokolo moko mpona koliasa aza ve na ngai alongwaka na wenge alongwaka na ngai tokendaka tosalaka mouvement aza ve na ngai donc nakenda bajour ebele nayembaka te bosola na emeli ati lelo oui très bien jour moko nde abengaka banda na tikala na mikili awa na mata na podium ajonga mbala moko donc mpona nokoliasi nasepelisa ye epuis nasepelisa bacamarade ya mare donc voilà quoi c'est ça ndenge emeli abaokanaka te na fali wana etali bango mibale ezoderange relation na bino te oderange ngai te epuis fali azala motema mabe na motu te motema mabe na motu te obino matai na eza bato mosusu balingaka mpe na fali te bazaka bezoka fali akweya bato mosusu te bacongolais tout
ba congolais mitema mabe. OK. Et puis ba musicien pe mitema mabe. OK. Ba onde mbalinga aigle te, balinga ba ko ya mona tu na soki so aigle ko place na to chana. OK. To chana ni place wana. Muto azana ni liboso. Mais c'est comment? Sko liboso. OK, licho pe bosala la pona ko isafere. Omoni likopa mo te boko sala. Pour faire makasi na minicho aza puissant na minicho ya. Problème te. Eza bien pour na musique na biso ko mo kende liboso. Problème te. Est-ce qu'on reconnaît que na minicho faire ego aza puissant makasi? Problème te. Eza bien pour na bagolo. Te pour na Congo bien pour na bagolo. Pour na bagolo nano ni pas fan na ye, eza bien et puis eza bien pour na Congo, c'est pas grave. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup Wanezalaki Bercy Mwana. En tout cas, il y a koloba mingi ezate na si bomoni moni ba image na kati ya émission. Ndenge Bercy Mwana bouger couleur café na ndenge ba blague te. Aligo yeli biso oyo ba mindele déjà ba CP na yo. Ozo boule nini? Ozo boule obetela bango style moko bo international ou obetela la musique to mesala nango na Congo parce que nzembo no libanga quand même. Toyeba ke nzembo wana soki Bercy Mwana kena li wana Bercy Mwana okende likolo. C'est comme si après libanga Bercy Mwana on s'inspirait sur les locaux à Sikatea. Te babilo ezebele. Nga déjà na beta la musique repassée. La beta na chiffonné. Ya omoni ezala na ba soirée mingi bato bakoya bato Congo mona ba benga nga pe na yaka wana beta kana bango. Donc on y a festival les abilo comme la musique repassée. OK. Donc du coup, na ebisi ba fan nanga tout, na ebisi tous les Wario, tous les Congolais. Donc voilà quoi tout va ebaki. Donc ça qui nzembo moko mal accompagné et ça sur YouTube. Donc so ba continuer na YouTube Bercy Mwana Afrique Bende. Pas s'abonner na chaîne, ba yo kanzembo na bango mal accompagné ya mwana eza wana version ya Bercy Mwana. Parce qu'il fallait pour papa beta qui mal accompagné na pe na beti excusez, na beti mal accompagné na version na ngai. Na ye na biloko sika. C'est vrai na bombaki. Abesi ya mwana na bombaki be mingi. Sikoyo ngalingi na loba. Sulekauka mundele ya kopalite. Nakoki jamais kobeta no kesoyo. Balideri bakomisa badanseze basi na bango. Donc ça conseil on a pesi na balider que ba danseuse baza bato bayaka na bokese pour basala ba boulot bayaka te pour bazala bakuma basi na ba oso santana bokese mso ba danseuse bakoma basi ba lider bien sûr tu es bien na bokese sur les capes tu es bien papa tu es bien yango moni na beti nzimbo wana na pesi conseil na balider donc c'est ça quoi mal accompagné ça déjà na YouTube la plateforme et tout ya Bercy Mwana sur ma koti ba beti Bercy Mwana Afrique Bende na YouTube. On a mal accompagné ça donc merci beaucoup. Merci Bercy Mwana. Na habité ma programme à Soukezani les blancs de Bruxelles gaz na gaz. Joël Salambi les millionnaires en tout cas oncle Patrick Amis Yama Julienne. Venanga Luizo Mbata, venanga Luizo Mbata yo yebi. C'est Apoli Lumumba RDC Monde Zeti Kiri Vero Kiri Dani Pova na pesi bino bambote belé Dani Pova. N'habité. Voilà mon tonneau kasi ya ba haricot akuji. Ndemi sert na biso na site ya kese azana Lyon. Na site ya kese azana. Bomona naka. Na site ya kese azana le 8 mona na so. Soki na bwaki na rezonara Didier Basse ya ya tika biso. Moi inte molimo na Didier Basse za na kimia na site ya kese bien na pesi mote. Donc batatu de chache. Veno pena ni azakuna oyo venanga bambongo belana o masa Didier Basse ya nani le cassé c'est ya Mélanie ya mamoto ana paré le cassé c'est la PC de moto c'est gazali donc voilà quoi est-ce que ba lever cassé c'est na ba paré ba koyi na bango ke bazaka makasi te to bana baza makasi lever cassé baza makasi ba Willy Musheni baza makasi ba Olivier Bisa Veno Kandolo ndeni JC Kandolo pour être mesero JC Kandolo libanga ni kana Kandondo Kebana ye pe asala Congo abengana na likolo ya dansese Bercy babiloko msozo luko préparer on habité mal accompagné muteza na biloko wana babengana nga likolo ya dansese babiloko ezembele bakotaka kaka bayoka mal accompagné bayoka mal accompagné Lionel Lapulga daza la vérité msozo luko lobana na bémission te mais bayoka na mal accompagné babengana likolo ya dansese mal accompagné dakolongwana asuka pene ezalaki nde mpo na danseuse
Yasuka. Oh, non. Merci beaucoup. Merci moi na mo bambote ça la bien Christian et Blanche. Il y a Joël Salambi. Na pesi batutu balande biso mbote. Na pesi full musique mbote ya trop. Donc ba contraire minene suko e bandi. Donc ma bolongo ezananse toujours nde na lobaki. Ba manager makasi ba maison production makasi artiste Bercy mo nazali. Nazawana soki bolingo contacter ngai même na numéro bozomona na sewana soki bobengi directement ba opesa bino ba coordonner na ngai nyonso tout. Donc fingo na fingo ken piana merci beaucoup na ndengo 8 ans ya koyambanga na émission na yo pona na pesi la makambo euti koleka ya événement makasi bokutanaki mpe na bamasano te bailunga na bamaka ozi bakota ye Paris wana maka ozi na ilunga ye bakota ye mwa Paris basala mwa to wana bamasa bofanda na bango oui baza bafrère nanga ntango bango bayaki tourisme nga nazalaki na mare na bapeti na bayaki nini bayaki tourisme biso tozalaki na Allemagne maka ozi na ilunga ntango bango bayaki tourisme nga nazalaki na Allemagne mais tourisme na bayaki tourne te non bayaki tourne te so bayaki tourne balingaki babeta na baconcert elekaki bapesi bango bambote esika bazali bayaki tourisme nzambe abatela bango mais bazoya mpe kala te aki États-Unis atiki ilusi mamabuzi voilà inspiration eyela ondeni mpo namoni bato bakati yango na batiktok partout eza boulot eza kaka koyeba mosala parce que koyeba mosala eza elengi est-ce que ezalaka mpe bien koseka baninga oyo baokela problème ya visa oyo lelo ekomi mpasi boye eloko wana kutu nabetaka yango deja kala nabetaka yango série batikaka ilunga mpona makambo ya États-Unis nabundela nde ilunga yango bomoni ke ilunga deuxième tour wana États-Unis akendaka mpona nga donc ngai nakomi mpe kovoyise bato soki nabeti eloko babu ekangi tan mutakei mpe basaleli yango mutakei donc c'est ça quoi napesi bambote na bato tout napesi bambote na cliquette napesi bambote na Nishka wana département ya mère napesi bambote na Nishka napesi Nishka napesi bambote na Karine Karicho Anaïs napesi bambote na Sanza Alice Overdose napesi bambote na Lorcia Brian Bradley na Simon donc na Berfaye donc napesi bambote na bato tout napesi bambote na moto akati makambo nyonso tout oyo abuki makambo afandisi makambo na Bersilei bakocomprendre kala minute donc nzambe azala na bato tout bolanda émission oyo merci mwana na bino yeyo bosabone massivement en tout cas massivement na chaîne na ngai ya YouTube merci mwana officiel na makambo full musique napesi mbote en direct de mission ya Ken Piana donc napesi full musique mobima mbote sekele mbele donc merci beaucoup tobetaki kitoko na festival ya monene puis festival esilite eza ebele bato bakokomprendre merci beaucoup Bercy mwana biso totiaka extrait mais soki bongi bolanda exclusivité ndenge Bercy abuki bokota na YouTube ya Bercy mwana yango wana tokomi likolo ekosala biso bien Olivier Bizarre na kati ya Toronto Olivier Bizarre na kati ya Toronto mama fondation Olivier Bizarre nabelela minifisa non olike veno wera zoya beta basala azoya beta na nini na salle ya 40,000 place au nani akobwaga makambo ya mikolo bakotaka te Blaise Bula aza mokolo Blaise Bula aneti pere na yo ntango basala babiloko ya bongo azomanke kokota yango te Blaise Bula abetaka mbonda bakolo mpe babina Blaise Bula na mwana onani bogisi ezelanga vena bogisi avena nabibwa oyebi asali fo amanke kokotaka biloko ya bapere te
kokota biloko ba terre le roi de la forêt tilelo abeta musique tilelo le roi de la forêt azobeta ndule mais Bercy mwana yo za carrière bakokisi nde bapesaka bavia na banzembo te apesa na nzembo est-ce que yana bonye musique maison mais bafutaka salaire na bonye musique maison mais bien sûr bapesa biso pe ba salaire salaire ezalaka te bano futelanga ndako le seul musicien po bafutelaka ndako kasi wana bazoflate yo kaka baza koflate yo po yakisika chaque fin du mois Léron Mbungu wega Léron Mbungu Pacho Panda le roi de la forêt joie Léron bofutela ndako bofutela ah ouais déjà salaire awenge te bafutelaka nga palin non Bogisi masa na ngai eloko wana osali na te Bogisi amasa no te Bercy mwana te Bogisi vraiment frère Bercy mwana amasa na ngai amasa ntango yazo manke mukolo le roi de la forêt aza master na non Bogisi vraiment na sepeli te na bapopo na o ndenge omakaki le roi de la forêt est-ce que koloba vie nanga Bogisi te epesi reproche nga na ndai nesi olobi vie nanga Bogisi pourquoi moto nyonso tozela tokata na biso te pourquoi moto nyonso tosauti wenye muzika maison mais alakisaka éducation ya mabe te eza éducation malamu eliti azala na éducation malamu non héritier mpe azaka azali auti osoala na baémission mo boye ya net soki acti di net non eliti aza éducation malamu très malamu ya sheta osepela basi exploite banzembo no ndenge wera exploite banzembo ya Bogisi aloba te apesa ye banzembo ebele si nzembo ekoma pa moto ekoma engeni mais ça va pas non c'est pas normal lelo joka azo réclame badroit na ye ji batikalako mpe kofuta ye te ji atikala ozala patron na ye te donc yo mpo oya komanke joka mpo joka azo réclame makambo ji basalaire ya mabe mais non après okoma susu ke na misiki mwana azalaka te non makambo ekomi mpasi yango mona héritier watania balobaki ye aza mwana le roi de la forêt Bercy mwana aza mwana ya monstre d'amour c'est ça yo aza mwana mwana afere te bafere baza mais moto afundi ofere te eza bapapa leki bien sûr na misiki baza bapapa leki naza mwana ya Félix wazekwa bongo moto abimisanga ana besi nakendaki na peta banasi nabendaki na peta banasi bandeko nakomi na peta banasi na peta banasi namelaki masanga naliaki yo c'est ça soki basengi yo lelo peut-être oparticipe soit na album ya Ferre soit na album ya Félix Wazekwa kokota kuna te me koparticipe kaka opone pa nani koparticipe na album ya moko na babali mpona moko entre Ferre na Félix Wazekwa mpona Wazekwa lelo kekende oparticipe na album ya moko entre Ferre na Wazekwa nakopona Wazekwa semblati siko soki totie lelo Ferre na Wazekwa nani ana succès lelo koleka moninga bango nyonso mibale bapapa na Ferre aza papa leki père na ngai eza Wazekwa kasi ana bi lelo boye Wazekwa na Ferre bakoma mpe neti baadversaire oyo abetya oyo aye obeta oyo abetya oyo obeta soki lelo tanke Bercy mwana obete mpa balider ana mibale nani oyo aza na actualité lelo kenpena omoni sale eza sale ya motu te yo mpo kofuta mbongo na place oyo Fabrice azobeta wana ya 2000 place oki osali mpe émission wana oyebi donc tuvango normal place nyonso Ferre atia libana asilisi Wazekwa ye sale eza ya motu te sale eza ya bato nyonso tu napesi mbote na motu na biso leader Amis ndenge azoyambaka bacomédien tu bazoya awa bazozala na bango ensemble napesi ye mbote vraiment Kisi Ndioka aza comédien mais Kisi Ndioka baotambola nde na Kisi Ndioka comédien te Kisi Ndioka aza moto asalaka marketing aza makasi mais bakomi batourne na ye bamaboke eza force azopesaka ya force te papa eza force bomona te fali mpo bazosala film est-ce que ça film afali ane kosimba papa aza international le seul film simba na mboka na so Congo ezaka La Vie est Belle
as international. Moi, c'est d'amour. Pas ça la film. Et Simbata? Naba redi naba waze quoi. Ba Simbata film ngo Simbata. Film Simba zaka na kotala la cité que film ngo Simbi conception ngo na tezai ngo bien te. Eza ba film monsieur ba Jacques Moussoupe ya Esebima yo kotala ngo PC. Est-ce que là si ba concert fallait zo bete na province yana ko Simba yo? Ouais, on a aigle. Voilà aigle. On a aigle. Voilà aigle. Voilà aigle. On a aigle. Il y a tout misara tout abeta basala ba 40 et quelques mille places. On a aigle. Bonne sangwa merveille rambo tozoka il paraît merveille rambo kotanda. Saint-Denis ce que c'est. Merveille rambo du coup non suba news na été fona la de la picha kingo. Na bosola ka. To banda ko sola même mikolo toujours sola ti. Ça fait un bon moment to sola ti na merveille. Et puis, on a des personnes qui ont une mission pétée. Mais na auta so la na ya lobi makambo ya balobalo ba la poser zango lokuta azana bien alembi na yande makambo ya lobi la musique ya ngo moni na ebisio na poto awa izamboka oyo so otie sérieux au kende liboso par rapport au nom de entourage et puis par rapport ya mais na sepeli pena ba si mwana oh je na sepeli ko sérieux mo bo epé azali na mimo na vie ya lwenge na vie ya bakwiti batu bazela yo okomosenga ba dero toi héros te na sepeli na Bercy mwana oyo apoto obi pourquoi na poser que question ana na sepeli na Bercy mwana oyo apoto parce que respect na no rendez-vous Bercy komi nango respect ko yamba téléphone Bercy komi nango po Bercy ya Kinshasa zaki Bercy oyo ya mutu likolo mais awo santi ke bokani to okuta na herbe bokutani non mutu il faut évoluer na vie kana vie ezalaka bongo ndenge moko lobi kokuta na mwasi ya bien pe esalaka mutu avance na mutu na vie makasi mais basi ana okuta na ba liboso ezalaki loyenge kaka ya musique kokuta na mwasi ya bien na vie et na mutu lelo zomona fali pupa azana banana ketchup izo aider lelo mapata ti lelo nanto mona teke mapata matina miniature moko balobi mapata salibu toujours makamama ba grâce te ba grâce te mo basiti akapasi na ba sera na suba malika peut-être po bazalaki omela pe lotete yango okotaki na kiri yango okotanaki na kiri mwa mabe peut-être non malika melaka pe matiti non appelé ma kutu place moko alingaki na beta cité batu bazoloba ki oh non manika ayepoto te po aza ndeko ya nani komo nani ya ndeko ya leki ya Marlène Kasam non c'est faux c'est faux c'est faux baza ba ndeko te c'est faux nde ba démarche ya poto esali mayaza amona na ndete c'est faux azali na zemi non je sais pas il y a comment ça la vie na ye na pe no ça la vie na donc c'est ça quoi mais quand même maman mwana malgré mère asikaza mais ayebi ke bobotana ye mwana relation mwana na ndenge logique Bercy mwana soki lelo regroupement familial osalisi en tout cas tosenga mère na biso ya sika atika ozwa pe mwana malika wana aya poto natikaki oloba après nazongela ok mère oyo bazoloba mère asika aza mère asika yaka pendant 15 ans sérieux na rapport na waze quoi oh du coup on est dans ma caméra privée la petite c'était ok c'est ça voilà eza nango makambo ya lelo te full musique na mama pe aza fidèle bakenza wana nyonso tu yozala na Kinshasa kuna bamere azeli yo ti se na ye bango bana mikanda seke mwa tu autour na kin na comprendre merci omona TV to makambo musique makambo na biso privé ezala mais bon vie privée ça pas na biso ngape moi si na bato bayebi ke ti naza awa moi si aza kuna na ye moko na kin merci la moya akoya na ye akoya moi si obala na mbongo otikende ezala bon sanzambe na si la moya na ye akoya kaka voilà quoi nzambe asali makambo ebele betape ebele si tosote moi si nanga kozoya na ye bon Bercy mwana tokoma na biso na suka oyo ezalaki kaka bapilipili tobakisaki oza na eloko mosusu mpena ya kobakisa lisusu eloko ya kobakisa eza kaka basaboni na chaîne na Bercy mwana Fredende bayoka nzembo na bango mwana compagnie basircuitise ebele banzembo na beti na bapoison mobutu eza koya bahero bafixering eza ebele kobima na bawillis tangaishi afandaka na kati ya Belgique donc banzembo ezali bato bakritike clip moko tosala soki ya générique bo bato bakritike yango par rapport à la réalisation ya clip osalaki ya baniveau neti ya balibanga
Et puis moi na mona ba gilet na kati na ba leader ya Miss na kati ba to ba réalisation qui est bien fait. Mais clip alibanga kutu eza clip kutu bato balingaka moté. Non, bato asepela na conception na ngozala ki. Alinga moté, mais tala makambo sala. Na yoka songwana zo mto remercier parce que amatisela ba panneau Kinshasa mobimba. Mituki eta mwana elongi ya Bercy mwana. Obi biloko wana ba veno ba selo ba zo ba occasion na ngote ti lelo. Ke elongi ya selo ba ata musona mituki na bakara minene Kinshasa mobimba. Selo aza frère na ngai aza. Ata vie na héritier Watanabe ta zona occasion na te ke ba che. Héritier kutu. Viens héritier kutu azo pena. La place qui vient kutu le ngolo. Cha patron. Patron na ngai. Héritier Watanabe. Ouais. Et ana lobi boy. Ke motuka mo batie ba bashi ya artiste ne batiaka ba bashi na we tambola vie na opena héritier Watanabe azo pena ba occasion bongo. Ngolo qui vient. Et nga tcheka avie comme Xavier. Patron. Na respect à patron. Et là, on peut nous dire que na bagarre, dans les binabu na moni fiche ya hérité le 21 na kata libula. Soki na lobby vient na soki na vient na faire rende ça va. C'est mon patron. Soki na vient na faire. Mais yé toujours mon até que mukolo. Toujours patron. Mais ya mukolo. Patron. Le mot là qui vient baza ba patron. Ba patron na ngai. Mais là, on est dérangé, on a vu dans héritier Watanabe. C'est mon patron. La ligne peut se respecter dans le pouvoir qui patron. Comment on va tout bien gagner boss life. Ozoki maman bon merci beaucoup. On a dit que âge non, tu l'as dit âge. Merci beaucoup. Ceux qui n'habitent pas. Bon message ni noye bisa. Kulu tunayo ya héritier Watanabe. Peut-être jour wana ba live nenge lekaki akataki. Obimisa pe balanga jamabe komi bo potana na ndeko na yo Prince Bakali na habité pona kulutu na héritier Watanabe azolanda biso message ni ko yebisa yo moko ko adresser message pa na et pas kulutu na héritier Watanabe. Merci beaucoup pour la parole ni mopesa na loba. Yaya na héritier Watanabe. Quel bel homme là où tu dis. Non, c'est pas lui, c'est pas grave. OK. C'est pas grave. Message au na na patron. Na longo kutu ki ya wana eza na tinate na patron na héritier Watanabe. Merci beaucoup. Force nae. Force nzamba zala nae. Courage. Conseiller koleka bien. Le 21 na sengi na bato basomba badié. Donc force nae. Est-ce que ça t'est déjà? Bien sûr. Merci. Le Blanc de Bruxelles, merci beaucoup, le Blanc de Bruxelles. Merci beaucoup, Tosukiana, merci. Merci.